je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe kakandenge nganabino. Tout solo la kamikolo yon son émission na biso. Nous voulons savoir émission oerataka jamais na banda kuna bino. Aïe na lobanini bandeko. Na kika bisiko bino botinda ingane kende ko luka. Balobi mingi bakoma mingi chichiri chibokoko. Yambo kanabiso. Na ba kito matiba escalier mikolo to matima kasi to matima. Faut te trouver ba vérité par-ci par-là. Bisika nyoso ti nakati. Donc te ba vérité nyoso ndenge ezalaka. Ba vérité ezalaka nini? Ba vérité ezake toyeba est-ce que bokoko esalaka. Ton kisi tope obino benga kindoki. Metana on kindoki te soki mutu asalisi mutu. Mutu wana abelaki mbasu baki ba traiter na banzete. Eza kisi to za bokoko. Eza bokoko mais to benga kisi te kwa kisi novagine ya kisi, aspirine ya kisi. Kaka ya mindele nda kisi, episo ya kisi ya mabe. Te. Tone kijaka bokoko na biso te kasi bandeko. Lelo so bomonga na eli banda seke na ekoluka invité soki bomonga na kata plateau soki tozo benga na ba appel en direct. Na kili banda koluka invité. Mais lelo na kenda keska batu na ngabo lingaka. Nzimbu ye anzimbu na lingaka nzimbu na vina mbongo chapelo lokalo linga mbongo ngaite na boye mwanda semi azondika bambanga ko nakufa na lela mama fuide bongo bino bosika ngaita ya mutu ta ya seke na mukuse ponga na zaka mukuse makasi na ekoluka maître Aigle maître Aigle na ekoluka maître Aigle Michel Aigle donc yemoka bisika bi maître Aigle Michel pona ni na ekoluka maître Aigle Michel la gitina temple na mena boy na ngai bino chapelo kala fanda kana ba cimetière chapelo kala fanda kana ba temple ale oki ofunda repa mwasi na ngai lono bena osuka na réception pona to solo là maître Aigle Michel bonjour. Bonjour, merci beaucoup monsieur le journaliste. Ah maître Aigle obikie ton ayoki sanguna yo je ne croyais pas que na okuto ndingo za sérieux. Nakaze na okuto obimba sendela mitu ozali mais na okuto ozana beauté buka ndini santé ndini santé ça bien nous sala auto sala ka eza pona ko guérir bato non que pona ko tcha basuki pour ko tcha ba fantaisie eza matina parce que bato balanda biso baza ba responsable et puis baza bato mayele donc ndenge biso pe toza intégré toza bato mayele toza ba intellectuel allez-y comprendre numéro kutanga ina kata temple. Ah mais dedans yo na temple no sala kana zambala bwe si au kutinga na kati ya temple donc sona za nangama au kutinga en plein travail yango monito le ka vite fait yango na yambio parce que soki nazala nga libanda na ozala normal na olata normal ne mutu nyonso alata loko naza en plein travail yango monique naza na nzambala ozana nzambala maître Aigle maître na obi pole na tuni bongo bolimbisi muke parce que tout le monde a battu belé pour être tout yaki to yaki ba exception que maître Aigle asala la ka trop bokoko biloko banzete biloko kala ya bokoko mais tout le monde a battu bokoko moka mutalinga ka azana ba tembele pembeni bandunda pembeni bani mais tout le monde osala bokoko mais osala vraiment trop classique ya auto tuna kimbongo maître. Merci beaucoup. Musala est dépendant de la culture ya mutu, na façon ya mutu. Pour ça la musala parce que tous a toute communauté mais tous a administration mon côté. Tous a na balulenge tout ça la musala. Mutu so okuta ya za bizarre, mutu so okuta or que et la biso lo na tirete ya biso faut ozala bopeto. Na avant de travailler na sokola kanano na longoli makambo nyonso oya botutu peut-être na peseki mutu mbote peut-être na salaki loko moko peut-être na recevoir ki poussière moko oeza mabe na nzoto nanga avant na banda musala nanga fona sokola pina za la bon et en bonne uniforme donc voilà. Maître Aigle olobili kamoko intéressé maile na ngai tokotaka muke na lisolo ndenge venanga Prosper bakine mwana dalasa tongo vie yoka masolo ndenge bandili susu lengi zonge lengi makasi donc tokota susu ska ya vie kitola mokonzi mwana ya Belgique tongo peto zonge esika ya Edi Engende la gazelle la gazelle papa social na France ndenge alobaka pe papi ndonga le voyant mutabonga na nzuzu na moko vraiment kuna nakati ya Londres pe ndenge balobaka bolimbisa kwa mabanga misusu na sima tokindaka malema pa bino bolingana kwa mabanga meto sola na tutu manga moza kande nini Maître Aigle tomi kokota mukemke kolobaki non tango lobili kambo ya propriété na raisonner lisusu Maître Aigle to monaka mingi
bato bokoko mingi okomona kaka alati zambala bakoli ba putulu na nzoto akomi ko bangisa na biso ata mutu azaki na posa ko kendo sa musala ekomi ko pesa ye moi bobangi parce que mutu alati ki moi veste na ya propre ata ka yo no te ba ngola na nzoto ba putulu na nzoto ekoma ko bangisa siko maître Aigle yo na propriété no bwe ba maladi yeti nini oyo sali sakato osalaka guérison spirituelle topé ya banzete. Merci beaucoup. Na question oyo tuni ngai. Ne na uté koloba na début émission. Eza façon ya moto. Biso to linga ba trafic d'influence té. Ouais. Parce que moto na moto aza ndenge oyo azalelaka. Voilà la parce que oui ko grimacer moto peut-être olati ba putulu o tsheba rafia o sali ozana oyo ozana ngote. Ozi ba biké comment on mettre ba ngili tout ça la spiritualité, tout ça la pouvoir ancestral ezana kati ya nzoto. Et puis sans ngai soko toboli yango comprendre que ezali pouvoir ancestral ezali spiritualité. Et ninge lobate na kati ya nzoto na ngabi ya biema na nga poutrement na nga na ke nozala o nga nazali parce que je suis responsable, je suis père de famille et na ozala ndenge nazali bo lolenge na nga eza différent entre ya bateau basara makambo wana na biso toza différent na lobaki eza étendu mais ba administration eza différent pona ko landa yo lisusu bien na pesa annonce na ba téléspectateurs o bazolanda biso oui et le bel bazolanda biso par intermédiaire na chaîne na bino vous s'abonner beaucoup plus na Temple Aigle TV na bandeli vous s'abonner beaucoup plus na Temple Aigle TV ndé bo recevoir découvrir ba makambo belé bo recevoir ba message na biso to pesaka o pe kozana ngo senga bo rotinde la biso to recevoir bino numéro na biso eza plus 243 89 2341 plus 243 89 2341 pour tout bazan pour ça contacter biso va contacter biso et je suis là pour vous Nazaro wana vraiment mingi yango de question de liboso mais yabi balé tout na ki répondre d'amté maître Aigle otetaka spirituellement ou bien namba makasa kaka. Merci beaucoup pour la parole. Lelo tolamba biloko o tolamba ba mama biso balamba ka te po achaka litungulu achaka ndembi ache ai akozwa muscade ache akocha biloko mbengredie mo boyebina côté outité c'est ça pour dire que misala mususu yaka ezalaka mingi il faut to traiter en moi mususu na nzete na bokoko parce que biso toza basé beaucoup plus dans le pouvoir ancestral. To yebi nzete to sala ba recherche to tambola ka par-ci par-là pour na sala ba recherche ya banzete pour na entretenir batu na ba maladie incurable au bazanango ezolongwa te na nzoto na bango. Soki to tali yo to checker yo to monique oyo maladie oyo zo senga spiritualité ba boakela oyo ya ko boakela d'ailleurs na spiritualité na ko pesa exemple peut-être mutu akoza na mbasu et bambasu musu ezalaka te keza spiritualité bien babwakelo bambasu musu eyarifaka eza infection otindaka na hôpital à partir il y a traitement bien il y a réponse au médecin kopesa biso moko to traiter yango to comprendre que o ezali infection d'autres comprendre que o ezali spiritualité o babwakelo malade eza spiritualité o babwakelo nde to kolanda na spiritualité to traiter yo mais toza rassemblement et makamio toza na spiritualité na base à spiritualité toza na pouvoir ancestral donc question nangai réponse nanga pito yango oyebi maître Aigle na saka nga ba émission mais na sentir moi sagesse moko boye na kati na yo expliquer ngango tout clair na fumami façon expliquer on dirait o se féliciter mais tout cela moké o ça la spiritualité pour ça la nzete nyoso mbalo ça la yango donc maître Aigle troba oza munganga to oza nganga nana zali nganga te nana zali etimana ya loi de nature parce que nous savons etindama ya loi de nature parce que souffle oyo zanango ezali loi de nature obi obeni baile na mon pepe oyo zanango toujours respirer ezali loi de nature biso to sala lelo eza nature o eza naturel disons je peux dire donc pour dire que toliaka pondu toliaka madesu toliaka fouille o eza naturel eza na stabilité o eza impeccable na monoko ya bato echangeaka te ekitaka te yango biso sikoyo tosalelaka mingi loi nature oyebi maître Aigle osisinga maloba nga na misala na banganga me nakuti moto alobi aza
etindama ya loi de nature. Donc il est pas naïe biloko za naturel mettre églalia ka sardinité kuna eza iloko ba sali on a ba exactement. Aïe. Donc n'évitez mettre églalia tout avant tout va se muke outi na ba village nini précisément mettre. Merci beaucoup. Nazalaki d'ailleurs na obandana ngoloba on appelle ça na annonce peut-être ngoloba quitté les temple aigle les alliés rassemblement il y a force union so les alliés na biso beaucoup plus ba africain il y a ba moyindo et puis temple aigle les alliés commercialisés na bosenga ya moto azana ngo besoin ou ils a sans condition pour toujours contempler nature nazolo bango bien et temple aigle les alliés nga nazali représentant nango directement pour na répondre na mutuna nazali représentant nango ndenge tomonaka na église catholique ebima depuis tozala bana mike toyebi te ane bato bafabrika yango ndenge tomonaka église ya kimbangiste ndenge tomonaka yango temple aigle ezali nga nazali représentant nango nazo représenter yango partout en Afrique centrale tozali na Cameroun tozali na Benin nazali na Angola précisément et puis na yebo revenir ressources na Kinshasa na mboka na ngai nde nazali nominé awa pour na rejoindre sur question réponse na ngai ezali totambolaki na Bandundu tokendaki na forêt équatoriale ba Congo kutu koloba te tandi nyonso mayombe ba fleuve nyonso wana tolekaka na biso pour na kosala ba recherche ya bato oyo bazobela na misala mosusu esengaka faut qu'on a recherche on a tébé aux amis de tribune ou on a faut qu'il y ait une tribune ou on a pour ça la moyango c'est pour cela raison pour laquelle tout ça la recherche na kati ya tribune ya libota o yezali peut-être à cause à la Congo peut-être à Zaraki mutabandundu peut-être à cause à Muluba. Très bien répondu madame vous répondre nga kitoko parce que question nga vraiment je crois ba o balandi ngai bien ba bi question nga zalaki na tuna temple aigle maître aigle ndingaza awa auti pour mo bobi yende to travail kana to sala ke mission ba tebele to tunaka yo boko ko nangeza ya bayombe boko ko nangé mais ya no bike ya ye eza ya ekolo moko te ya tribunio so et puis kaka na Congo te na Afrique partout dans le monde donc Brazza Angola nini ya ye ezo kipe place te donc kaka ne fiske akenda ka utambola pona asinga banzela na ba coutume na bino ke so ki ata famille oyo ba ye na fungula porte na bino na pente donc wana réponse ya kitoko maître aigle na ngina tuna na spiritualité moke tout qui na moi spiritualité moke pour na biso nous voulons savoir tonga to ba vérité tina suka maître aigle ce qui lelo moto ayepa na yo na problème ya envoûtement ya femme de nuit to mari de nuit yo osalisaka yango eza spiritualité premièrement et bato fona yebisaka bato kindoki existaka oyo alobaka kindoki existaka te ayebi réalité ya monde te etambolaka envoûtement existaka peut-être nakopesa exemple moto mosusu aza na bakisi na ye basengaki ye bato mais yo sur domination incantation oyo asali wana yo koti na envoûtement wana ozalaki no na ndako na yo lobi non motema moto nabima pona ke nokozwa eloko boye oyo etindamaki te oyo raisonnaki te okanaki te soki esengaki motuka eya eleka yo ekoleka yo yango babengaka envoûtement eza spirituel babelelaka yango basalelaka yango eza eloko oyo babengi spiritualité parce que biso na bato ki bomoto oza na savoir oza na mémoire na yo okofanda te ke eloko moko oza ça n'a rien à voir oza na eloko moko te fosala obima noka libanda posala nini o ok nous sommes agi bien ozaki na posa lilala to que nous sommes lilala soki moto wana envoûtaki déjà nombre d'effectifs on a soki obimi esengaki ezwa yo ezwi yango biso to belelaka mingi pouvoir ancestral pour tozala na ba protection divine et ozala na sensation eloko oyo osalelaka et na spiritualité oyo tozala maître aigle na otuna biloko 5 wana tunaki ya liboso ya mibale na ina tuna lelo bolimbisa na tini baba yo zakisi te pour la biloko za boyo otindaki baba yo zakisi bayo nyoko la biso te na opera exemple pamba lelo ba candidat zo kisi pa na biso sala te kisi te et pas na yo te wana elobeli kaka exactement po ba congolais ba rabisiki ba candidature komi ebelo ko mwana moko ba tekaka nguba candidat député Kingandi candidat député biso penga pe champion local candidat député sikoyo
Moutazana a besoin de fils qui a vraiment pouvoir mon boé. Oh, alors que au téléma de so tanga zo loba, ba yoka kaye mingi pona moi ba voix pe balanda moi ba balanda abi azoma pouvoir et autorité wana. Et pas bino mo pesa parce que ba bimba bi ki ezaka eska banganga parce que yo besoin nganga te. Parce que merci beaucoup pour la parole. D'ailleurs, pour la moto à Sombi ou à Tekarangu Manae, Nengolobingu Banae, ou à Zao, moto, les problèmes par rapport à la maturité, puis na place au Tangi. Parce que ceux qui ont landi, bateau belé, ou bazo Tekalelo, na Wenze, d'où au bazo Tambusa, Babilo, qu'on en dira, Banibalo Bateke Bazavo rien. Nous sommes en classe naïe, manquement ya Congo. Et mboka ndenge zali tozana mo ba retard mo ba difficulté ya ba emploi azo po aibate po abimate asala mabete akoma kuluna te. C'est pour cela azo luka mo cop na ye po azo mo quelque chose ngelo bateke mutumbala moko akete kangu bana non isika wana za isika batamayele wana zana raison eza isika ya mabete. Parce que tant que tu as fait pour nous parce que si tu travailles et pas à l'État, l'État va nous m'abêter. Aux autres travailler dans l'État, aux autres travailler beaucoup plus dans mboka na yo. Aux autres la bénéficiaire, batumsu bazo la bénéficiaire na simana yo. Parce que bazo futa yo mbongo, yo pozo futa batu, ozo futa ndaku na yo, ozo futa bana na yo, ozo futa on laisse na base. Ozo laisse na base na yo etandi nyonso oyo za la na bango. Eza mabete. Biso tozo travailler beaucoup plus pour na ba bateau baza ba homme politique baza ebele parce que vous allez te kotanga kombo ya mutu non la spiritualité tozali respectuer. Ouais, je suis pas là pour na ya pour na loba ba kombo bateau, je suis pas là, je suis venu pas ici d'où yé pas na ngai pour na tanga ba kombo bateau tozali. Spiritualité ancestralement, pouvoir ancestral les la discrétion ils sont fera le ba médecin. Donc cela veut dire mutu soka yé to consulter à zéro positif et to longola yango. Ezate que pour na ibiso soka pesi mu kongo na bengi mutu motala mutu wana za na maladie boy songolo pa. De ata sida bo sali sala ya ngote. Sida ya bobo ke la ezali yo yebi yango mutu muswa ko kozala a sala mo bolute na vie na ye, a même vie na ye na logique mais bobo ke la sida penza. Exactement, non seulement sida. Ezali malade belé o eza incurable na nzoto batu ba souffrir manque ya connaissance. Babwa ki la eloko moko bo santaka biloko etambola ka na nzoto libumu ezo déranger o liaka biloko apeti ezalaka te biloko soko liaka ka moki ata likuita moki ya fufu biloko sili eza biloko moko babwa ki la rango bato parce que bazo tala déjà étoile na yo bazo tala déjà lumière na yo biso toza bato toza ba homme spirituel et toza bata pouvoir ancestral tout monaka parce que ngana sala piscopéda kolobaka bo na comprendre la réalité na likambo za nango besoin bio nini bien likambo oyo yeli à part na spiritualité à part na pouvoir ancestral tout ça la recherche wana na nzela ya classe tout ça la recherche wana to zu éducation nango et puis lelo to za o to za lelo voilà donc elingi kolobake ba politicien baza pe belé o bayaka mais moi tanga ba komona bango ezate sunge pour ngoya pour ça ouvert donc na ko malisu numéro na sewana ivana ya makamna bino etalinga itenga na ka simple animateur émission nous voulons savoir obi otenga le mo kitoko ngai pe champion local na licencié na programmation informatique mais côté la ke ba misé des activités na kende su ko ça les animation ndé na zokina na komina ngai animateur ça se voit na ebiso parce que so Hollandi option oyo sala Ozolanda option oyo sala o faculté oyo zanango lelo kufa musala ezate moyo sala ezate malon faut que na dimension oyo peut-être ozo la mo kwanga c'est pour cela que nous tout le bango tout de suite là donc batwana so boya bino mabete pour que na mebota candidature parce que bozo lukapi ko ngaka donc mais azana pour la bino donc troisième question maître na kino mo mpanzi ya poto pana na kin na qu'est-ce que poto na poto bana poto bele bazole la ka mo boye abengisi mo chéri na ye a futele ba biya ko makuna chéri bete coup d'état chéri kimi na parler abete coup d'état na le chéri na ngana lele fort depuis bon mwana akome na poto kimi ngai na bezo zonga akeboyo kata msusu abwaki ngunda e umele bimati bana mukanda akangama na pala bimangate parce que kanda eyate ba makambo wana sikwe pa na bino parce que wana likamba poto ya kini te ya fuki te poto nga question na ko loba
na kotal ça va téléspectateur tout ça tout le monde aussi je suis responsable et puis na bana na moi sinanda na kolo belo komoko ezala motema moto ezala sanduku au moins si nous sommes aux années en premièrement na ndako na yo emsuna na linga yo te emso azana ba bango akoza ba guna ye ba sentiment na ye ba façon na ye oya lingela ka mobali emso za ya mote peut-être azolanda pour na moyen financier azolanda pour na eloko mo est-ce que vous comprenez et les lotang yo bengisi na poto aye na poto soka moni bato guana emsusu yo bande ko yana ba impression moni ona kara moni ona eloko boso akebola okebola keke lamba kana peut-être ba critère wana a mona mo dégoûtant et pas naïe et ça par rapport à maturité à mutu et puis bolingo ezala rebelle mais ezala moko moi si o alingi sincèrement na bolingo ya solo quel que soit musala na yo quel que soit ba difficulté na yo a s'intégrer ka na yo bobota bana et puis basi bataka na étoile mo ba monaka moi si musoko monate yo landa mobali na po nini mais azana bazara ba botama bazo ba vision mo ko ça automatique est-ce que zo landa mo a la beauté fona kamaka na yo mona we de plus en plus au fandi boye au comme pe mutu munene et batu musu ba pesi yo raison balobi yanga bande ko kamana na ye donc eza ndenge ya mutu moi si azana lolenge na ya mona makambo azana lolenge na ye azalelaka donc ils ont que na rassemblement ya question tuninga ezaka bolingo folinga moi si mobali na yo oya souffrir pona yo ko lukela mukanda kwa bengisa yo kanisa mombo na ya bengisa yo siko ceux qui bolingo ezayi abengisi déjà mais bolingo ngo ezo yate bolingo akomi na besoin de moi si alinga yi bon bolingo ba force ngote bolingo zelo ko eza automatique eza naturel eza na basi mususu na roza na moi si mona lingi nazo sepela nete mais nazo envier 40 nzoto na ye excusez les télévision problème les télé nazo envier 40 nzoto na ye et soki na moni nzoto na ye nazo na boxi ye on a uti ko lo bango tout de suite là bolingo ezalaka bolingana oyo lingio na motema bo solo quel que soit ba difficulté quel que soit makambo oyo ezolekela bino mais alingi yo pozala papa ya bana na ye bokotana bango bana bo continuer chemin ti na suka ti bo koma décédé en tout cas maître félicitations mingi banda na bandi ko sabe mission premier maître oyo na tuna question à expliquer yango mais biso tozana livre de savoir tozana ba livre de savoir mais so ko aye pa na ngai na ko peste bolingo wana ba livre de savoir yo o expliquer biso clair tozana ba livre de savoir ko fokusa ka bolingo te po ato fokusa yango okoka eyeka ka boy pona ba pese yango quelque étape na sima ekufi alingo sincèrement siko maître tozonga na deuxième question na ngana tuna ki no bi ce qui muta zo mukanda te na poto azana besoin ne fiski ataba mindele wana moto po ba mukande bima mukanda li kama mukanda wana za loi na tie biso to sala ngo d'ailleurs baza ibele biso to pesa ba doc to pesa ba doc pour votre information ba oyo ba joie temps ibele ba sala parce que poto ezana na ba domaine ezana ba ndenge ibele ozolanda parce que to voyage ka to za na bateau to solara tout mais bien kalaté ota ko benga ngo za na Dubai isuki na wote na Dubai et puis bientôt là to zo kene yo arena pour na pays nini you non pays te to kene yo arena eza salle mo eza na France plus précisément à Paris tozoza déjà wana pona ko soutenir ba artiste na biso o ba ngape fona ko mokende kuna vraiment ngai donc pona na répondre yo olobaki nini ba kanda likamba kanda oui ba mikanda tozo traiter bato ba mikanda spirituellement et puis ancestralement on est mal local poto eza mbela mino mibale so benga ko loka mais mutu so akoko ya poto na 2022 ou 2023 a gagné PV a compté un avantage à ma casse collègue mutu aya en na année 20 ans 2020 ou 2000 et quelques ou 1900 et quelques et ça dépend différence ya mutu mais pour na ko zala bien na mboka wana ici na rafoza na mukanda pour mundela respecter yo et puis au sala pe gagner au sala musala il faut gagner beaucoup plus mbongo ebele tout ça la makambo wana ancestralement ce que ça lié à famille bakanga yo pour joindre unité c'est la place na au sauter le lobby important donc pour nous sala musala obe osaka musala
mais au mataka gradité toza na bato baza na poto tosolaka plusieurs nga nalalaka te téléphone nanga tout le temps parce que mosusu tosalaka eza lokola étude oyo topesaka eza lokola banonce oyo topesaka tolakisaka bato nzela na poto soki oza na document te baotraite eloko te baomona motu moko epampamba soki mosala eza ya peut-être ya 2500 euros baparisien baza baolandanga soki eza ya 2000 euros bango bakopesa biso 700 euros ou 500 euros parce que oza na document eza validé te est-ce que vous comprenez na comprendre okutana nga naza guide spirituel naza maître te naza guide donc moto alakisaka bato nzela ezala bakatiere bayaka mpa na biso ezala bato ya boye bayaka mpa na biso to tolakisaka bato nzela ya oyo eza universel oyo eza eloko nyonso tolakisaka bato nzela dans ce sens là. Je m'appelle Maboko ya Nzambe yaya naloba to naloba te natuni déjà 3 et 3 mibale mais oyo nalingi na tuni oyo likambo te boyebit ngana lelango fort totuna na toyoka soki basalaka ngo po komisi mwasi nanga libumu nene oyesi efengi yesi nini bolimbisa efiengi na bifwengi te fiengi po yozaka boyo sansire kanga sansire kangi émission wana te nalobi na ngango te donc mais makambo oyo bino nde botindaka ngai maître totuna lisolo moke ya multiplication ya mbongo to porte-monnaie magique to qu'est-ce eloko na ye beaucoup plus mpona makambo oyo ya porte-monnaie magique soleli eloko moko ya bien omoni na vie na biso bato fo tolanda religion c'était un mobile eloko oleka te okota na eloko moko boye tolandaka religion mboka nyonso eza na doctrine un français soki auti mboka na ye akoki komeka biloko oyo ya kolia ya bino mais oyo si amesana nango oyo ya mboka na ye ya coutume na ye ya religion na ye akosenga yango na restaurant. Oui. Est-ce que vous avez un oui. Ça m'a non beaucoup sangai ketchup bache tilapia ou comment mener yoana à relier parce que yango ali rango. O wana bolesi yango kolesa sans le savoir. Mais quand vous allez bien, mais bilei o ya lia ka yamboka na ye régime na ye disons na koloko alimentaire na ye. Yango wana des fois lia yango. Pour dire que na question na yo tuninga pour dire que porter monnaie magique ezali iloko bayin ba mindele. Baya nango na Afrique awa ba copia biso ba copia yango bien te bazwa yango ba koti yango te expliquer bien bazwande porte-monnaie magique abaki nango kuna ba travailler yango bazongisa yango exactement nazo expliquer ba téléspectateurs ba oba olanda biso expliquer vraiment bien est-ce que yo kopona raté eloko nyonso oyo mundela salaka a landaka biso mundela kotika biso lelo te parce que biso toza riche to l'équipe on a makambo belé sur tout le plan. Parce que mundele ayaka na peso exemple ayaka kosomba libaya ayaka kozwa libaya pa na biso eza brite akena ngona mboka na ye ba grim a traité yango azongisela ngo so bino ekomi kaye bino ekomi kaye ngo so mango prix élevé azui susu o ezalaki brite amemi yango na mboka na ye a traité yango asali yango banini akomotekela biso prix. Allez-y comprendre que Mundele azoya na biloko ebele o eza ya biso azo adapter biso. Biso siko to ko kota na biloko na te photos za na boko to za na religion na biso, to za na pouvoir ancestral o ezali na ba tribu na biso ya libota na biso. Ibongo porte-monnaie magique ezali na makambo. Porte-monnaie magique eza ya Mundele parce que porte-monnaie magique basangisi yango na ba biloko na bango ebele lelo na koyebisa yo lelo oyo. Même si to linga onga popia. Lelo na koyebisa lelo oyo tozomona basi na basi bazobalana. Bazokoma bazolingana mibali na mibali bazosala ba rapport sexuel pona ba vibration na bango africain to sala ngo pona ba vibration na bango eza ba africain mile ba komi kokota na piste wana pona ba vibration na bango parce que tant bazosala ngo bango kuna bazo bénéficier bazolia lupemba bazolia yo bakamunyo so puis orumela te ozala décédé ce qui peut-être loin nature lobaki rozoyo okufa na 90 ans mais okukisa 90 ans te okufa msuna ba 40 ans 39 ans pour la vitesse oyo bato belé ba africain belé bazolanda adaptation ya mundele porte-monnaie magique eza eloko ya mundele ekotisaka na makila na kati eloko wana biso tosalaka portefeuille du bonheur tosalaka multiplication divine oyo biso tosalaka
ngani portefeuille du bonheur vous allez en donner pas ngani portefeuille magique pas et ya kasoka yeboye et beti le numéro ben bisi mbongo atangwa kala bakoko na biso tozaki na ba téléphone te ba ndeko tambola na ba télépathie ba ndeko raisonner likambo ngana raisonner nande ko na pas raisonner ngo afona kinona kutana ye pa lo afona telemana ke kutana ye ba ke iboyo tout ba kutani heureusement nanga nazo ya pa na yo tala lika o ngape na raisonner nano yebi yango te nano mona ngoto ba bengo télépathie o ezali ancestral yango moni mundela adapta yango asala yango système ya téléphone azui yango asali réseau a continue ezava nango le côté beaucoup mi ko soloza partout bazomona na de bino besoin de possibilité ça va campagne je vous dis sincèrement biso tozana ba enseignement wana tozana ba livre de savoir soko bengi biso en privé to relaxa yo réalité parce que la télévision te au moins koto qui est de vie à air nanga to OK bien te zonga na likambu ya portefeuille na différence ya porte-monnaie portefeuille magique et sa différence entre portefeuille du bonheur porte-monnaie du bonheur porte-monnaie du bonheur ezali ancestralement eza ba sous forme ya ba kodia ya on a auto loba na ezali télépathie za ko loba donc toujours nom prénom poste nom ya libota na biso parce que libota na bino libota nyonso ezalaka na pouvoir ancestral nango eza na mbongo nango eza na kati ya libota oyo ozalaka wana nde babe on dit portefeuille du bonheur portefeuille du bonheur OK ozolanda parce que nga na uti wapi na uti kuna na forêt équatoriale na uti kozana ba pikima malgré tout baboya ki to filmer bango pour au moni auto sala reza pouvoir ancestral et puis bien beaucoup de la pikima wa likolo te oya kati tout tu bena na kati tout tu ko découvrir et puis nere to memela ka bango eloko parce que eloko mo so bazo senga ngo biso to sala recherche nango to sala recherche nzete nini sida malade sida zo mona na bato bazo kufa boy to sala recherche nango ya nzete oza na pouvoir ancestral ne to repesa yo yango au joueur moko ozana ba ozolingo mata ozana talent na yo ozolinga o mata équipe moko division moko o mata ya makasi pas importe obenga to kosalelo makambo eza pouvoir ancestral to tieli kasa na kati biso sala biso konta para likasa oyoko talanga na kati ya temple na plein de service na boko mema on a temple na mema na te ngana lingima ba temple te ya ngani na temple te ba différence ya makambo ezali na kati Nikolo yo na ba ina okota ba temple te ba so okota na temple te tozape awa nazana ba secret nanga o ezana wi kotalisa yo na wi kolakisa yo preuve ne ba téléspectateur ngali yo kolakisa ngeloko esaka limero ya mbongo kwa ngana lela mbongo c'est pour cela yango nazoloba te toti kosala recherche wana batu bayaka ya portefeuille du bonheur porte-monnaie du bonheur c'est ça portefeuille du bonheur de kodia ancestralement exactement portefeuille du bonheur ezali kodia porte-monnaie du bonheur ezali pe kodia na sens ndenge nazolobela po batu ba comprendre parce que ezali là exactement nous tout monde a omoni lelo tolobaka mo ba réalité mais batu musu ba adaptera biso ba côté na basima ba memengo na bandenge mususu ezoboma bato parce que to comment ko boya voir même ngana za représentant ba comment ko boya peut-être na lobaka maka mususu oyo e ko édifier bato mutu musu ko mema ona bandenge mo pa meki yango pe simbi religion tozalaka mingi na mo bega bino religion aigle exactement qui va boya c'est l'église toza awa tozosala mingi portefeuille du bonheur o eza ancestralement to uti na ba forêt équatoriale kuna likasa ya pamba eza arbre ezali naza nango soko lobi na bimisango oyo koloba na misu na yo ngana osala yango eza l'arbre mobimba eza olobi otie moi quelque chose na yo na kati kuna non seulement ata quelque chose ata olobi ata quelque chose soko oza nango pour dire que oza nango ngana kolakisa yo yango eza eloko basali na makasa yokana no monsieur le journaliste s'il vous plaît nazo faire comprendre ba téléspectateurs parce que bakosani mingi spiritualité za makambo lokuta te pouvoir ancestral za makambo lokuta te ezara niveau par niveau au muto aza nango dimension aza nango ba mettre musubo lexara peut-être client singa ki eloko moko boy etenira ki te poza na niveau on a te na option on a te obimi muto lokuta parce que au biso to yebi recherche au biso to salaka pouvoir ancestral les scènes ratées d'ailleurs kokosa eza biloko o ezali ancestralement ya libota na bino o ezali régime na biso o mona kalelo président de la république a mboka moko boye faut kutana ba fumu faut basala moi cérémonie moko rituel ba boki mo makasu ba meli mo batsamba ça se voit et mona naka mais question ngé eza boye nazo ngana comprendre place na bien bo ezalo ka bozi
likasa ya kodia bokomisi yango lokola mwa l'arbre eza l'arbre nzete so nzete yango soki ozwi totie yango maître est ezali o expliquer ngai ezali soki ezali pardon s'il vous plaît bimisa moka na micro na telema c'est le dezana na longola micro telema bimisela nga exactement c'est la minute na bolimbisa to yeba ba vérité ba vérité ezali c'est na réception na biso pour la sabine en vérité en tout cas beaucoup plus ce qui total boye ezali eloko oyo zana zonza micro bien exactement ezali le biya congolais pas matière bosali ba eza makasa na kolongola ngo ko simbi yango likasa ya likemba de to sali yango pepe sa port oyo et formule wana to tuko zongo mingi na forêt équatoriale parce que ba piki me baza bato ba limwaka tala moni ba réalité okoki ko simba tika kana na simbi na kandeza oza na capacité nyonso okoki ko simba ngo okoki pe ko kata ngo okoki ko kata ngo ezali likasa yango ezali likasa likemba yango nazopesa nazoloba na misu na yo oyo toza na yo awa kata yango omona ngo simbi yango likasa likemba l'arbre oyo yango ne matière to balola kuna lakisa l'arbre oyo to salelaka yango yango ne to salelaka l'arbre oyo yango to salelaka mingi beaucoup plus yango ozolanda parce que ndenge eza boye eza na ba capacité eza na ba dimension ya ndenge nyonso nazofungola ngo awa nazofungola ngo nazolakisa ba téléspectateurs oyo baza wana soki otali yango eza l'arbre de sagesse eza likasa oyo elobamaka omonaka bato soki alobi likambo afandi alobi yenge buta peut-être na pesi exemple nos ancêtres baentité oyo ya libota na ngai bosunga ngai naza na problème moko oyo eza urgent naza na ba problème oyo ezotraite nga non seulement mbongo naza na problème moko fo nakende mosala nakota mosala moko nazwa mosala du nazwa document nyonso eza na kati renseignement nango surtout makambo mbongo soki oza na tembo oyebisi nga oyo nyonso oza nango parce que oyo eponi ekolo te eza na différence ya bamonnaie eza kaka na monnaie oyo okotia soki otie olobi monnaie wana moto aza na poto problème nanga eza yango question nango yango nangena tuna yango wana nalobi boye eza eloko ya bokoko epo eza banzete na biso ya mboka soki nga naza neti nasombi yango awa nabinaki nango na te na Brazza et à Afrique. Ce n'est qu'un Afrique d'ici des pays Afrique. Na qui na on États-Unis. OK na on États-Unis et ça problème té yo kasi ko no koyebisa yo réalité. Et bisa ba franc congolais kuno ko yoka na boyoka. Ko bisa ba franc congolais té. Na zaki place on lien spectacle wana na ko sa spectacle wana pour watu ata la magé tout biso na temple na biso eza interdit mais pour na ko faire voir ba tumsu ba taka tembe. Yo za awa na ofongola ngo na zo kata ngo na misu na yo. Ate ko kata na ni suite na moni. Na bombi ndambo na tambo na poche. Yango ça dépend ya monnaie oyo za nango. Monnaie oyo za nango soki oza peut-être na livre sterling ou 20 livres sterling ou tiango. Eza cuisine interne ba obenganga na oyebisa bango ndeni ba kosala. OK. Oza na euro eza cuisine interne. Oloke musika. Oui. Na minito senga na pesi yo mbongo. Obi toteka montagne so mbongo yo linga yo loba nanga itoza en direct. Loba nanga monta oyo za nango. Okoloba ndenge opesa nga yebsanga. Soki na pesi yo supposons c'est la 500 francs, 50 000. Il n'a pas 1000 francs et puis à 10 000. Kasi maloba na yo kasi yango eza pouvoir. Bongo sous forme eloko eza maloba, eza pouvoir de parole. Pouvoir de parole yango nde eza ko s'intégrer na kati eloko rôle nango eza yango wana. Na pia billet moko. Eza problème. Na pesi billet moko. Eza problème. Na pia 1000 francs. Eko maïdi nanga baza déjà awa. Bazo kengela biso ni tozo sala émission na na kati en temple s'il vous plaît ou tozo sala les télé-réalité. Kasi maître yango ngai siko souci na ngeza nini hein? Omoni ngai batinda ngana ta na tuna. Et puis public na ngaso babi ngana lingaka numéro. Omoni mubatu so alobaka. Alors bi ndeni to kozala convaincu maître s'il vous plaît. Ne fisque hein? Obimisi ngaka 10 000 na 1000 francs oyo. Ne fisque tout le monde na ne fisque. Bon, merci beaucoup. Ngana osenga yo mo chango awa, s'il vous plaît. Maître, il y a moi senga makila te.
oza pouvoir ancestral toza or ya makila d'ailleurs bato babenganga boma mutu boye tosala boata sacrifice maître tokosala nayebisi bino so bolingi na boma mutu bobenganga ite parce que o tosala eza pouvoir ancestral esengaka koboma bato te eza na bacondition te eza ozwi makambo na biso tozobénéficie na nsima na yo pourcentage ya mbongo oyo kobanda kobimela po eza makambo ya libota nga napesaka nga naza na mais eloko oyo nini likaso oyo boteka yango quand même totekaka yango likasa toteka yango bato te yo kopesa po te tika boso na kopesa po te bato boyenga biso en privé tokoyebisa bango ndenge nini basalaka comment on fait l'utilisation ya eloko oyo esalaka efe nango esalaka maître ngana na tana tia yango mais bino mo bomona champion kale na obela te na maladie te na poème te na lingi te na tembongo yo tombongo ebimi neki elobi o abelaki akufaki na lingi na ngati na tangwa chango lisusu na longola ngwana ta chango lisusu mais maboko za mibale te atambola de pas de atie lisusu na tie soupe merci beaucoup zongisa yango susu na zongisa susu awa wana awasa bapuya na ye na ndenge na ye etali ngai te ya makambo na ye donc ngana na kaka simple muto bino botindaka na boyi na ngai babambanga ndika na kufa na otanga kongo nakangi yango est-ce qu'on ndima ofula yango fula yango bata poto o bazolanda biso baza présent so tosalaka mosala oyo ezali nana kini ya bato bazolanda yo nalobi boye yo olobaki oza na besoin ya combien ya 10 000 bato ya poto bazolanda biso ya combien 10 000 fula yango ngana ofula yango ngana ofula yango ngana ofula yango oza na besoin de makombe 10 000 kaka nasengi nanga est mbonga nasengi mbongo bele 10 000 kaka est-ce que osenga ngana fungola ngo fungola nasengi fungola ko ngana linga ko fungola bazomona ya ngana simbe sumbongo te te yonde zwa mo pesa nga yo moko de na mubanga 3 4 5 6 7 8 9 10 Nima bien wa biga wande ba bien na tsaki ya ndenyi mo ko eza identique eza logo eza identique so c'est la tête bien sika il y a pas ya sika disposition za pana yo ezali eza ba nos ancêtres basaka na ba entité te ezali science exacte ezali pouvoir ancestral ezali exact oyo koloba ya nde kopesa mala yo so ozana tembo ozana mbonga bapaya ozana bero ba livre sterling oza nyonso ozana nango totie yango contempler yango omona yango parce que tozosala eza makambo ezali naturel donc maître biso ezali maloba mais bon ezali kasa te mais na biso basala on alarme ya likasa ya likemba ezali eloko ezali naturel likemba ezali naturel semble remettre dans don di maradi mais au convaincre ngandam jamais siko za no te to ki malembe o bisiko ndenge franc congolais ebimi bolimbisi muke ndenge franc congolais ebimi boye soki na lobby ke o misera ngai héros ndeto na Congo awa o misera héros eza problème te héros na obimisela yo na obimisela yo ngoza ata na Congo awa na obimisa boso mutana poto bi abimisa franc congolais ebima franc ekobima so ba bimisa dollar o eza introduction ngade mutu nazana clé yango nazana connaissance nango donc maintenant c'est nga demande benga o ya kobenga nganga mutu na ko dicter na oyebisi ne basalela rapona ko eza télévision ba mususu balandaka akosala ba recherche et biso to sala ba recherche nous avons beaucoup souffert pour to comme na niveau européen to zoteka yango donc c'est pas un problème. Maintenant ça demande à souka. Ça demande à souka. Il y a souka pardon maître. Nous avons besoin de dollars.
Et ça problème te. Ngazanga dollar te na poche na. Et ça problème te. Mais nangi maître parce que moi lelo olobeli mingi ki bonganga te. Olobeli pouvoir ancestral. Olobeli pouvoir ancestral. So ngana lingi vraiment mingi to sur la sur pouvoir ancestral. Maître te to banane vraiment vérité. Oui na éviter na osenga numéro mais na compliqué moins d'âme. Pour le corps de solo les pouvoirs ancestral, tout est vraiment pouvoir ancestral bien tina kato compliqué pour moi makamdam. Ngana ina misa billet à $. Mais na ko misa dam sur $5, mais na 5 et me va $20. Ba billet va 20. Alors bien ça n'a rien n'empêche, il y a disposition makamunion sur oizana kati awa endi melayo et sala melayo. Tous en complication mon côté oyo sala maté do oyo sala na négativité. Maître mbongo ngana nyaka mbongo. C'est ça positivité. Nada la maison mbongo maître ça c'est à la poche. Mais mbongo c'est bimi maître et faut ça yang écouter la yangai. C'est ça problème té érotika ya yo. You this enfant obimi ouais. Ah yo. Maître $50. Nana $50. Na tsa ngo ebima $1000 te ebima ta $300 disposition dans le bagagnon te zela sala blo to sala te fa to sakana mukuse maître to kene mukuse na ta billet ya $50 mais sala prière ebima kaka ba billet ba $100 et mata $500 ata $500 apa. Merci Chango. Nati yango ebe exercice ku dana message na muso na zongi sibu apo na zongi sisukuna oda kuna kanyango da eko bina ngode exercice facile na ngai na te na zongi sinatiri kama kangiyo wana ba prière na etalinga TV Prosper Bakini Mwanda de la Satongo Vegitola Edi Engende la Gazelle papi ndonga le voya talaka ninge ba numéro solo salama eska ya bato basai la naturel bokoko na biso moko ya mboka donc bana banganga te banani te bato ba yekoli nzete tina suka le bail combien na baki ebima ba $50 te ba billet ba $100 ata 5 ata 5 jusqu'on a 5 téléspectateurs baza pour ba mon réalité ya makambo o biso tozo sala parce que l'arbre o tozo sala là o ezali l'arbre ya ba aventure te ezali l'arbre oyo eyoka message ningo zoloba ko zonga za arte azoyoka penga mtu nazo active meza cuisine interne na yuko lo baba mo oyo ezate ya entrée ya libota na biso fula so singa na fungula ngo yesinga fongola ngani nazana susu lobaki combien $500 ya ba $100 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 ngai nazo senga na yo ba téléspectateur o baza awa po ba mona réalité tozo sala télévision za ngonga tozo sala makambo za arte ozolanda ngai ozoloba makambo yo moko ozouta na kati ya motema na yo ozobimisa mbongo oyo ozouta na kati ya motema na yo oyo tozali surtout kamana ngana kamana zekana kamana ezali pouvoir ancestral ezali eloko ya kokosa te pouvoir ancestral bakosaka yango te eza niveau par niveau eza na dimension nango makambo nyonso tolobi banos ancêtre nanga bayoki na osenga na fongola tika bwe yo kopesa ate tika mona zwangu kopesa ate tika mona zwangu zela na zwangu kontango nde 3 4 5 Akisam. Combien? 1. Combien? 2. Combien? 3. Combien? 4. Combien? 5. Comment nous sommes bons à libota na ngai. Na lia mo malenga. Parce qu'on a le cabelo descend. Ngapi ata desa kaka. Ngai kuta dina kata desa. Ata pia ngasa na ngana zo. Ata
yo ko toza mutema evimbi yo pe comme journaliste ça la même mission ozwaka bambongo na wala ndenge na yo 200 eli pona nini 50 ya yo ça 50 etikali 50 na yo oyo opesaki oyo cheki production na yo mais maître nasali numéro awa na lingi na kufa te naza problème te oyo ezali pouvoir ancestral tozoyebisa na bato tolanda mingi doctrine na biso eza bien eza malamu d'ailleurs obenga madame na yo oyebisaki eke nga nabengisaki yo na temple tosala émission obenga ye batelespectateur bazolanda biso bato mpe bayebi yo balandaka yo ebele soki okufi baya na temple na biso awa na limité septièmerie industrielle mpe baya kosote bato to bayebi maître aigle bato to bayebi temple aigle le temple du savoir donc nga naza na mingi ya koloba te yango wana kaka nalobi na ye maître mingi meka kopesa numéro na yo no moke mpona baoyo baza na besoin nango ezali plus 243 code ya mboka 89 2000 341 plus 243 89 2000 341 donc oyo tout baza na mposa kocontacte biso bacontacte biso toza wana 24 heures sur 24 heures parce que à bientôt là nazo voyager et boya mingi tout travailler na bino ensemble ba oyo nyonso basalaki misala epai ya bato eteniraki te ba oyo nyonso ti lelo bazodepense bambongo ebele epai ya bato ezotenir kaka te bacontacte biso tokorésoudre baproblème nango plus vite que possible na banzete biso tosalaka nango tosaleli yo mosala omoni réalité nde ofuti biso donc voilà maintenant nanga esi na kamba loba te monsieur si nango pesa message ya suka mpona dana zimbongo oyo baza na mposa bacontacte biso ezala na bamédia na nzela ya singa bacontacte biso na temple aigle tv et temple aigle tv ezali wana baémission na biso ezali bamessage ezali soki boza na barapport bamessage bobenga bocommante e bolaike baémission na biso toza wana mpona kozongisela bino mpe osi bayano et je pense que rassemblement ya temple aigle ezali rassemblement moko eza naturel ezali pouvoir ancestral tokota na doctrine ya libota na biso tokota na doctrine ya rdc mpona banzela na biso nyonso esika bozali baressortissant badiaspora mpo nzela na bino ekende malamu donc on est ensemble together ya Ah, oui, je m'appelle Maboko Yanzambe na komi na suka émission na ngakoloba ke. Nzimbu ye nzimbu esali yo motema pasi mais esala motema pasi te na bwa ki vie prospère ba ki ne pona yende la meilleur patron ya nous voulons savoir pe na bosente ko ba vie ki to la mokonzi kasi edi engende la gazelle pe papi ndonga le voyage choix ezate papi ndonga le voyage ezate université méthodiste John Wesley tokene ma komi komisa kuna kuna vraiment mingi ba nini ba faculté eza ebele pe na bosate ko babongo ni elimanza u fongola viena yona alikanzela niklete kapende kapela di papa mama na merci ale pe honorable Gabeki Ndembe toke komi komisa mbangu etoke biso so derrière honorable Gabeki Ndembe pona ba makambo etambola kitoko makasi pasteur Bon Bomalika berger Etienne Boko Polo mama Lili Bwele faut tite yo yango yo ya nanga mimishungu ya Claudine Omoye ya yango wana pe na bosete ko babongo Magishungu kasi Diekone na Kinkole famille ya Mamubimba pe famille Onyangunga Mobimba bio technique na bwa ki DG na ngai Titi Liongi moko na ngai tongo pe modete Papi Fala modete de tous les temps de tous les jours kasi Jonas Maza pe Miranda Joseph Weljoye Yozike Diane Omoyi Mwanda ya 11 ans la bangingi ya mikolo maître ongi opesa mbote nga pesika mbote na nombre d'abonnés oyo ya bino na ngo balandi so par intermédiaire na pesika mbote donc voilà yango wane merci kasi dalobi Belamine Gamba motema ya ciao.